Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pour longtemps. Donc, ndenge boyebi kaka ke depuis samedi na butu nouvelle moko ya malamu te eyaki towutaki koperdre Marie Misamu, la chanteuse chrétienne sœur Misamu atikaki biso. Bomonaki ndenge bato tout bazalaki choqué. Donc, témoignage euti partout dans le monde. Mais lelo, to Lukito Lobisa, le charismatique, le pasteur People, Chatumba, mutu akotoyaki ye na poto, mutu ayambaki ye, l'un ya bato bayambaki ye na poto awa, alingi kopesa témoignage na ye. Chatumba, bazolanda yo na mokili mobimba sur rdcongoinfo.fr, olingi koloba nini? Merci Playboy César Ngati RD Congo Info.fr pour l'assistance na yo tout le temps toza na kati ya ba problème, tout le temps toza na kati ya ba difficulté, ozalaka musika na biso te lelo tozali kolela mai na misu église ya monde entier ezali kolela mopakolami na Nzambe, mobengami na Nzambe, Marie Misambu, ma fille, mon enfant, moi servante du Seigneur, oyo awuti kotika biso, tozali na kati ya pasi tozali kolela. Yango nde nazali kobelela église ya monde entier kopesa bango mes condoléances na libota na ye mpe na bamusicien chrétien en particulier bamusicien chrétien en particulier ya monde entier et puis en particulier ya oyo bazali na kati ya Paris awa na président na bango Thomas Lokofe Petit Kayembe Frère Kayembe bango nyonso mbutaka moka kopesa bango mes condoléances mpo na likambo eyeli biso ya kolela Marie Misambu mais naza koloba mais soki olobi na lobi mais César Ngati nalingi nazwa kanda te puisque toza na kati ya matanga bahypocrite oyo epuis ava likambo ya bahypocrite nazali kosalue d'abord bato oyo bazalaki baproducteur ya Marie Misambu komanda na Suisse Jean Chibwabwa Chibo oyo asalaka tu mwana mwasi wana alongwa na Londres akoma na Suisse na convention monene esalamaki kuna avec Mathieu Gagnant kuna na Suisse mwana ngo bato nyonso ya Suisse bazali kolela ye na minute oyo Jean Chibwabwa producteur ya monene kuna na Suisse alors te bato bazali kobosana awa mpe na Paris producteur na ye mosusu mwana mokolo jeune garçon tozalaka na ye awa pete na biso oyo mwana mundele azalaki mpe producteur na ye azali mpe na kolela na compassion mpona moto oyo azali koproduire musike na ye akufi atikali orphelin eza pasi nazali koloba likambo oyo na mai na miso histoire ya Marie Misambu na kati ya mboka oyo toyamba ye lipoliti titu akufa akenda tokizali na potre Flori totikali na potre Paul Mwanga tozalaki na ye mokolo ngaki ato botosambelaka mpona mwana mwasi wana oyo mokili mobimba eboyaki papa nalingi nazwa kanda te na likambo oyo mpona komona bapaster hypocrite oyo hypocrisie oyo bazali kolinga basala pour la récupération ngai nazali kosoutenir bamusicien chrétien baoyo bazwi décision ke tosangana mpo tosala matanga ya Marie Misambu tolela biso nyonso likambo oyo ezali ya likambo ya bamusicien baoyo bana oyo bazalaka na biso ntongo mingi mpoka na baeglise na biso tozali konéglige bango dès leur vivant mais soki bakofi basantu tokomi letunga tosala hypocrisie bazali kotambola na Paris awa moto aza konsidere bango te Marie Misambu babuyaki ye na mboka oyo na bapaster oyo lelo bakomi kotelema kolobake baza na santu Marie Misambu aza mosantu basale matanga minene ya basantu bango babuyaki Marie Misambu balingi alakisaka misu na ye alalisaka misu ndumba alakisaka mipende ndumba babuya ye bango nyonso mais lelo nazokamwa lelo nazoko balingi basala révélation paster oyo akoboya kosasocie na biso na bamusicien chrétien place bakotia adresse aza kolabo andeoro ya cadre wana hypocrisie toboyi tokokende matanga epai mosusu te yo paster ozoki koyamba Marie Misambu te ozoki kolobake azali hypocrite toyebi bino nyonso na Paris oza na récupération te attention puisque base na biso bamusicien bazali kosoutenir biso bazali kosoutenir baeglise na biso nsima tozali kovile bango mais lelo tala toperdre yo somona motu mobimba alelaka kaka bakoyemba
bakomi to na deklamelaka nini mpo na nini aza kolinga bandima ye bakonfirme na baninga baza korejete ye moto ya masumu yango esili kodimise ntongo nini pokwa mais lelo balinga basala récupération ça je me lève contre toute hypocrisie et contre toute hypocrisie. Ok, le pasteur People Chatumba, le charismatique. Donc, awa na Paris sikoyo batu oyo baza na besoin ya koya matanga ya Sœur Marie Misamu ezali wapi? Bon, bawutaki kobenga ngai awa kala te bamusicien bafilikambo na bango na maboko président na bango Thomas Lokofe apesi numero ya telefone ezali koleka kodefile na internet bazo bazokomona bazoposta adresse place biso tu tokozala yango nde place matanga wana ekozala c'est pour bato nyonso bazali balanda programme oyo bamusicien bapesi na biso bato oyo tondimaki Marie Misamu nde son vivant baoyo soki bamongi bake kosala de contraire bapaster wana na kotelemela bango buti bandimaki Marie Misamu nde son vivant te. Ok, donc charismatique, le pasteur People, merci na témoignage na yo oyo o dénoncer hypocrisie na basali na Nzambe oyo balingaki Marie Misamu te na bomoi na ye siko bakomi ko récupérer matanga na ye. Donc on restera en contact pour toyeba programme nyonso tu ndenge ekoleka. Merci une fois de plus le charismatique, le pasteur People Chatumba. Donc là, vous venez de suivre le pasteur People, le charismatique Chatumba, oyo a dénoncé hypocrisie na niveau ya basali na Nzambe, oyo balingaki Marie Misamu te, siko bakomi ko récupérer matanga awa na Paris. Donc RD Congo Info .fr ekozala kolanda matanga oyo ndenge bandi tina suka na niveau ya Kinshasa et puis na niveau ya Paris. Donc restez connectés sur notre site, vous ne serez pas dessus. À très bientôt. Au revoir.